Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo ateki lika na ye pa na moto, kasi sengo na oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate, ba ebanso batelaka motema, ba yokisa makasoni soki mokete, na bino banso, ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa lelo, to tombe na bino banso, bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as... Oya, les ambassadeurs pour Christ apese na mokuse na bokamba miya mosakoli gari kenge bango basangana ki lokola lomingo nyonso pona koyoka liloba na Nzambe pe pona kopambola nkolo oyo alinga bango yambote bango balinga ye yawe oyo abatelaka bango yawe oyo azali nyonso pona bango bweba ete mokolo yango libota ya bana Nzambe alobaki nini tolanda ye ne lobelia Olivier Mukendi Chibango. Na tongo ya lelo tokabona bana na Nzambe penser to maloba ya Nzambe oyo na Deutéronome chapitre 1 verset 6 à 8 na marche ya Nzambe na Israël tango abimisi bango na ngomba ya Sinaï awumisaki bango po asala na bango alliance pe apesa bango mobeko mais tango temps ekokaki ayaki koyebisa bango ke bo umeli mingi siko temps ya kokende ekoki ndeto alaki kotalisa bana Nzambe ordre wana elakisi nini pe bangomba basengelaki koklongwa kokende liboso ezalaki nini des messages oyo toyebi kotalisa bana Nzambe lelo. Il y a deux sortes de montagnes na selon l'écriture eza na ngomba bisika onzamba mimonisa tozana ba bon souvenir ya onzamba sala tozape na bangomba comme ba problème alors oyo nzamba lobi que ezala oyo ye asala biso makambo bolamu ezala oyo ezaki lokola bangomba ba problème na penser en Nzambe toko umela wana libela te. Il nous appelle à aller de l'avant parce que destination na biso tango bengi biso eza terre promise eza déserte et voilà un peu oyo bana Nzamba kokanga qu'il garde de foi qui s'accroche à Dieu pour que ba continuer nzela mutu moko te akoya na nostalgie moko ya ba situation moko ya mabe. Lokola bino banso boyebi mboka na biso ekolekisa batango moko ya pasi talatina banguna ya Kongo batelemi mpona koluka kotia mbilinga na ekolo na biso na boye moko basaya na Nzambe pe ngolo ya telemi mpe na losambo na bango bayebaki bongo penza kobondela mpona Kongo kosenga maona Nzambe mpona Kongo kobondela kosenga ete nkolo akota likambo ya bana Kongo kolo abundela biso pe alungisa biso kati na etumba oyo banguna ya Kongo bazali na kobundisa biso toyoka ye boni atefeli ne lobeli ya Olivier Mukendi Chibango. Mbongo ya kosomba manduki kopesa ba soda na front bapesa kuna nga nazwi mbongo ya gouvernement te nga nazwi financement ya molimo epa na lola pona sambela pona mboka bawo bazokufa kuna baza bandeko na biso yango nazobelela na ba pasteur nyonso ya mikolo oyo tosambela totelema lisusu omoni ndenge obokisaki maboko banguna bakoti lisusu M23 yango soki akufaka na minduki ya basoda te me kake ya lola ebeta bango po ete mboka oyo eza ya biso tozwi mbongo ya gouvernement te mais tozana bolingo ya mboka na biso RDC eza ya biso eza ya bino bandeko ezala na bandako ezala kati na bitonga tosambela pona mboka to soutenir mampinga na biso na tina ete Kongo eza kaka moko oyo kimia ekota toyoka na biso tosala musala elongo Kongo ekende liboso Kongo eza ya mutu moko te bawo bayoka te boyoka bawo bayokana kana baninga te boyokana Kongo eza ya batu nyonso me bitumba nde esila pamba te esengeli Yesu oyo babonzela mboka oyo preuve ya ke Yesu nde mokonzi ya mboka oyo etalisama changement ekota na makambo nyonso na kombo na Yesu. Enga nazalaki lokola chiffon na maboko ya bato eloko ezanga tinara nanya kotala ngai. Sortie officielle de l'album Bilaka de l'évangéliste Van Walesa ce 11 décembre à Showbuzz, un certain dimanche
Alors, venez nombreux, bino oyo, zamba saya bino grâce, bino oba chiffon et famille, zamba lokota bino, zamba saya bino bolamu. Venez nombreux, on va célébrer l'Éternel avec cet album. Que Dieu vous bénisse. Et après son album, je suis toujours à mon poste, des zéros à héros. L'évangéliste Van Walesa vous amène l'album Bilaka. Album Bilaka, la sortie officielle déjà c'est dimanche 11 décembre 2022 à partir de 14h au Showbuzz. Nalobi, hein? Droit de participation, billet ordinaire $20, billet VIP $30. Pour tout contact et réservation de billets, appelez-nous au plus 243 81 00 81 811. Topé au Leki na bureau na biso à 60 avenue Victoire, commune de Kalamou, quartier Matonge, na bureau na biso ya Fondation L'Homme Mwamba. Mwana mama kozanga te parce que avec Jésus-Christ nous allons renverser Showbuzz. Boyei Bolamou. Cadeau signé Fondation L'Homme. Mwana mama, yo moto, oza amoureux à Jésus-Christ de Nazareth. Assemblée des Saints au Congo, ASC en sigle, organise mobangé na campagne d'évangélisation. Yaka et Longoto Tombola Yesu, le 25, le 26, le 27 novembre 2022, de 16h à 19h30. Et tozolobela mobangé na thème, la récompense. Et Yaka Oyoka, l'homme de feu, l'homme de la foi en action. Apôtre Jean Chitadi, Motoa Lobaka Malamu, Motoa Bademo Bayoka Kapeba Pakati. Et ba invité Bazali Ebele, mais na animation, Tokozala Bongo na frère Christian Mukuna, groupe mobile, groupe d'adoration ASC et les autres. Tozali Mosikate, avenue Kasavubu, numéro 5096 bis, commune de Bandalungwa. Référence arrêt Bakayaou, derrière la police et la station Total. Yaka, Kozangate, et comme ngonga na yo, yope, otato lambano na yo, na kombo na Yesu Christo. Ah! Le ministère La Trompette du Sanctuaire organise l'école de la race 3. Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre 2022. De 17h à 19h30 dans la salle Son et Lumière sur avenue Kassavubu numéro 19 entre station Ma Campagne et supermarché Money Shop dans la commune de Kintambo. Orateur, pasteur Tony Maboussi, ancien Aimé Bewa. Thème, les 9 empreintes essentielles de la race. Il y a ce qu'on appelle le sacerdoce de la nuit. Vous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez pendant les nuits, pendant que d'autres gens dorment. C'est juste une question de race. Nous avons un service que nous sommes en train d'organiser où on doit évoquer le ciel sur la terre. Le royaume de Dieu sur cette terre. Pendant que toi, un enfant de Dieu, tu vis ici, n'appelle pas congélation ce que le monde appelle congélation. Tu ne peux jamais dépendre de la politique de ton pays. Pendant que Jacob était en Égypte, il y avait un endroit qu'on appelait Goshen. Même s'il y a trouble dans toute l'Égypte, même s'il y a les ténèbres dans toute l'Égypte, Pharaon lui-même se demandait, il ne se rendait pas compte comment
à Goshen, il y avait toujours lumière. Ya bana komi kososola te lolenge ni na kati ya Goshen. Bomo ezaka malamu pole Quand ezaka. tu es un enfant de Dieu, Et pas yo zali mwana Nzambe. aussi longtemps que tu es sur cette terre, Lumela oza na kati na mokili. le gouvernement de ton père doit t'accompagner. Ah, bokonzi ya tata Nzambe sengele tambola na yo. C'est le service qui va commencer à partir du 4 Yango décembre. nde musala ezobanda na mokolo ya 4 décembre. C'était juste ce qu'on appelle avant. Flash. Ah, ezaka ka pona kotalisaka makambo ezoya. Mais ici on parle de la repentance. Awa tolobe la repentance. Pour enlever ou pour avoir une délivrance qui a comme source les péchés. Pote obima na makambo makasi to okambo na mato ozo lobiko oyo makambo ngo ezolekela yo eza na ntina nde lisumu lolenge kana kobima. La Bible nous dit dans Marc 1er chapitre 15, repentez-vous. Makomia zo na mala ko ya mwete tubela masumu. Si vous lisez dans Galates 6, 7, okana na Galate zo ba boy. Il dit akomi boy. Ne vous y trompez pas. Bomiko sanate. C'est qu'un homme aura semé, c'est ça. Oyo nyoso mutu akolona. Est-ce que ça y a Verset 7. Bandela sikoyo. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé. C'est qu'un homme aura semé. Il le moissonnera aussi. Il le moissonnera. Alléluia. Amen. Tu es un jeune garçon. Dieu t'a donné une belle vie. Tu es très beau. Toi, comme tu es très beau, toutes les filles des enfants de Pasteur Tony Maboussi, naza pasteur na église Les Ambassadeurs pour Christ, nazali pe responsable du ministère La Trompette du Sanctuaire. To nazo benga bino na milulu oyo tozo bongisa to na 3 grandes journées au Tobengi école de la race 3. Et kozala le vendredi le 2, samedi le 3, na dimanche le 4 décembre oyo. Na salle son et lumière, sokoza na avenue Kasavubu numéro 19 entre station Ma Campagne na supermarché Money Shop. Au na salle son et lumière ezawana de 17h à 19h30. Na bengi sibino boya ebele afin que boyoka onzamba linga sala pe onzambe alinga alobela biso na kat na saison oyo. Ndenge tolobaka pa na biso, c'est juste une question de race. Iyaka ba la kiso race na yo, identité na yo pe mai onzambe alingi yo sala na temps oyo afin que le kumu na nzambe emonisama. Kombo kolo apambola bino. Amen. Amen. Messieurs les représentants légaux des CCRG, Messieurs le bourgmestre de la commune patriotique de Massina, Mesdames, Messieurs les représentants des hommes de Dieu, révérends pasteurs, apôtres et autres, chers frères et sœurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est une grande joie pour les enfants de Dieu de nous retrouver ensemble pour louer Dieu et lui rendre grâce pour tous ses bienfaits. C'est aussi un motif de fierté de dire merci à notre Dieu, le pourvoyeur et la source de toutes bénédictions. Au représentant légal de la CCRG, qui en dépit de ses multiples occupations, a accepté de venir prier avec tous ses fidèles de l'Église les reflets de sa gloire situés à Massina sans fil. Melulu oyo a été misato. Teni ya liboso baza ko remettre ba diplôme. Bandeko basali oyo batangaki barespectaki lolenge Bible ya biso mokanda de Pierre 1:5. Il faut d'abord recevoir l'appel. Formation viendra après. Bible na biso théologie yango te ezosala na bato bakoma bapasteur tozotanga mpona kobakisa ndenge Bible elobi na biso na 2 Pierre ndenge na lobaki 1:5. Il faut ajouter à la vertu la
pasteur de Titane et les pasteurs ordonnanciers. Si tu es d'accord, dis oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Acceptes-tu de respecter l'esprit, le message, le valeur de la famille, communauté chrétienne, le reflet de sa gloire? Si tu es d'accord, dis oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Philippiens chapitre. Je crois à la chute de l'homme provoquée par sa désobéissance envers Dieu qui l'a conduit dans l'état des pécheurs. Je crois au salut en Jésus-Christ qui mourit pour mon péché sur la croix, ressuscité le 3e jour après son ensevelissement. Événement au palais des congrès de Brazzaville avec le patriarche de la communauté ACK, l'évêque Pascal Mukuna. Le 3 et le 4 décembre 2022 à partir de 14h. Peuple de Brazzaville, tosaya kopombolama, toya boye, et yakambala mibale na année mokote. Toya ebele, potosilisa année 2022 avec succès. Un seul rendez-vous avec comme thème la délivrance des esprits qui provoquent des situations difficiles dans la vie des gens. Un seul lieu, la grande salle du palais des congrès de Brazzaville. Un seul orateur, l'évêque Pascal Mukuna, l'homme de vieilles voix. À l'animation, beaucoup des invités surprises. Pour l'intérêt, ya Bomo Inangai, Nami Lulu ya Boye, na Kosanga te Boye Imalam. Oh, Kosanga te Zaboyo. Zamba ya bana seka, Kosanga jamais. Bien-aimés dans les Seigneurs, habitants de Kinshasa, la grande communauté Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK Bandal organise 2 jours de fortes prières, 2 jours de délivrance, le monde des esprits, 4e module à l'ACK Bandal. Oyo ezanate tope mamana likambo, la délivrance des esprits qui provoquent les situations difficiles dans la vie des gens. Endeko, Yakato Bondela, Yakato Papa, Yakato Sasa, Yakato Picola, des esprits qui provoquent des situations difficiles dans nos vies est une réalité. Kakalo Sambo nde eleki nyonso. Un rendez-vous à ne pas manquer du samedi 17 au dimanche 18 décembre 2022 de 16h à 19h30. Nayeme, le représentant légal de la grande communauté ACK, l'évêque Pascal Mukuna, l'homme des vieilles voix. Une seule adresse, avenue Mavungu, numéro 2, commune de Bandalungwa, derrière maison communale. Ngana Kozala et Bongoyo, cordial, bienvenue à tous. Zamboyo.
jamais. Zamba ya wazaka mukuna lakosaka jamais. Zamba ya papa kancha. Omega 2022 Omega Omega Ya Yesu yonde mabateli malamu Obateli ngai Zamba obateli nali bota Ya Yesu ngai Obateli bana ngai Yesu obateli ngai Omega 2022 avec la grande chorale puissance de la foi. Mais bien aimé, rendez-vous Ezakaka Moko na village Chetemba le 11 décembre. Omega 2022. Boya ebele parce que soirée ango et kozala en bling bling. Produit par la grande maison de production Renaissance Prodige de la France. Maman Simba Papa, Papa Simba Bana, Bisonso, na village Chetemba. Na village Chetemba. Que mon Dieu vous bénisse. Bosana te mutoyo azozonisa bino bo fierté na bino kalate industrie ya défense et aux ala employés même basi pe bana ya soda pona kotunga teni na bilonyo soyo soda za musala ana besoin pas musala madame tala jardin ya mukonjo bwanango azana mukonzi moko azana motema bino bozala bien donc bolata mboka na bino botika mpaya akosa bisote. Voilà, tout comme dans cette émission, vous avez que belé bolanda kibiso, vous avez monsai dans Zambé, nini basimba et puis nasima, au bondeli kotika liso somboka na boko en Zambé, ko bonde la pona basia basoda, barana bango, ko bonde la pe pona mampinga na biso, ko bonde la pona makambinyoso ya la police pe asuba, ya mampinga na biso te, lo boko na nguya na Zambé za na bango. Zambé a abunde la biso kota likambo banguna Congo bayo kasoni. Nalobi la biso bana nyonso ya Congo tolinga mboka na biso. Tobunda mpona mboka na biso. Totonga mboka na biso. Tobatela mboka na biso. Toconstituer ba vigile de quartier. Oyo bazo senzela. Pour être mon kota na ba famille na bisote nani akoti na quartier akoti yo mkono nini ayagi na nani ayiko sala nini amemagi biloko nini alongwaki wa mkolo nini akendaki na nani bakendaki nzela nini mkolo nyonso pesa rapport na chef de quartier amatisi kino ekomi na ba service nyonso ya renseignement yondo ko batela mboka na yo congolais mpaya te yo. Donc, bunda pour mboka na yo, kila pour mboka na yo, lala na se pour mboka na yo, ganga pour mboka na yo, tatola pour mboka na yo, ko publier biloko le kuta na Facebook na ba réseaux sociaux te, batela le kumu ya mboka na yo. Lo mwana mafinga, ko finga ba autorité te parce que c'est la kelimabe. Pambola mboka na yo. Solo la mal solo ya positif pour mboka na yo. Sala fierté mboka na yo, ne tamboli na yo, ne zaleli na yo. Nde sika li pambole o ya na mboka na biso na sengi ete mona nyonso ya Congo azala motema ya busunga babo babundani na pasi ya bitumbo oyo balali libanda bazangi lo kolia moke oza na yango pesa na bastructure oyo eza na makoki ya kokomisa yango kuna tosunga bandeko na biso ya mboka mopaya oyo alingi mboka na yo oyo azotambola bien mpo na mboka na yo kolukele mobulu te koluke mabe te batela ye alinga mboka na yo asala mpona bolamba mboka na yo mopaya oyo azoboma mboka na yo soki oyebi nkombo na ye benga leta yebisa leta mpo eske eza mboka na yo tozobondela mpona baye nyonso baza na bitumba Nzambe sembola loboko na yo makoki epesamela na bango balonga bitumba oyo
tozobondela nyonso baza ya yo te oyo bakoti na molongo ya babundi nzambe bimisa longola na nzela mabele ebunda mpona biso mupepe ebunda mpona biso bibale ebunda mpona biso matiti ebunda mpona biso nyonso ekelami mpona bolamu ya Kongo eganga bolamu ya Kongo nazopambola mokonzi ya mboka nabondeli na molimo na ye ebatela epai na yo yawe na lola batela nzoto na ye pesa ye bwanya mpe mayele ya kodetekte nani aza pembeni na ye oyo azali koinduire ye na erreur yawe nkona oyo eza mabe pembeni ya président Pikola oyo eza ya kobwaka oyo ya kokweyisa na kombo na Yesu Masiya na kati na bapolitisien na biso nyonso baoyo nyonso baza batraitre ya mboka oyo aza ya kopikola ye nzambe toli koneutralize puissance nyonso ya nuisance ezali na mboka tozobebisa na kombo na Yesu Masiya na obi ete baye balati mboka oyo na motema banzala bango efungwama pambola bango pambola mabota na bango pambola misana na bango tobondeli bongo na kombo na Yesu Masiya tolobi amen. Amen. Merci Mina Révérend Jean Kambala Chilombo pour la disponibilité na yo. Ezala équipe nza na litomba monene to yambayo to likete solo moko na biso azupar na ye. Merci une équipe technique costaud ya mukona lelo bozale qui est belé penza pour na kosonga biso le colonel de la régie de Emmanuel. Merci na oncle Sam, merci na Belgo, merci na réveil bino nyonso kuna merci pe na DG à Perfect TV mon amboka Peter Tiani bino nyonso bo se mobiliser qui pour l'émission. Oh merci na oncle Alex Mfumu ye pezale ki wana Zambia pambola bino bolandi biso belé bipai na bipai ndeto kutani balasima que les ennemis du peuple congolais rougissent, qui reculent, qui soient confus et que Dieu bénisse notre pays. Nous avons confiance en lui, il agira. Comme un oiseau qui monte nu, comme un roseau courbé par le vent, tu es le repos de mon âme, Jésus. Tu es mon appui, mon rocher, mon refuge, mon abri. Tu es mon soutien, mon espoir, mon espoir, mon espoir. Sur toi je ne peux que compter, mon espoir, mon espoir. En toi j'ai mis ma confiance. Chemin unique, l'espoir de l'humanité. Tu fais de nous un royaume rempli de bien-aimés. Jésus, tu es le chemin unique, l'espoir de l'humanité. Tu fais de nous un royaume rempli de bien-aimés. Tu es mon rocher dans les tourments. Tu es ma force dans la faiblesse. Tu es mon ami de tous les temps, mon espoir. Mon espoir, sur toi je ne peux que compter. Mon espoir, en toi j'ai mis ma confiance. Tu restes pour moi une table
aux yeux de mes ennemis. Tu oins ma tête de parfum, tu fais déborder ma coupe. Tu es mon ami, mon tendre ami. Tu es ma source et ta rissa. Tu es mon sabbat, mon espoir, mon espoir, mon espoir. Sur toi je ne peux que compter. Mon espoir, mon espoir. En toi j'ai mis ma foi. Tu es mon tout, tu es ma force, Seigneur, tu es mon tout, mon feu, mon lumière, mon rocher, mon espoir. Oh, oh. bozalaki ebele ya kolanda basanga bakristo mokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino mpe azali yano na mikumba mya bino bolembe te basolisanga miso na biso